mbote mingi na pesi matondo mingi na tata wamba Pongotolendo na bino oyo bosili kotelema na mokolo na lelo pamba te mokolo na lelo ezali mokolo oyo ya losambo ya mabongisi na biso moko batute ezali uta bakoko na biso ndenge tata wamba Pongotolendo apesa mitindo tokosala mikolo misatu mokolo ya mine ezali nde mokolo ya bopemi. Donc tango totangaka mikolo sambo wana ezalaka ya baromain na calendrier biso baafricain ezalaka na 4 jours. Premier jour babengaki yango tsona, deuxième jour babengaki yango kenge, troisième jour babengaki yango kandu, quatrième jour et dernier jour de la semaine pour nous les Africains aujourd'hui comme konso. Donc banda bakoko na biso na mokolo lelo bazalaki kokota zamba te, bazalaki kokende kozwa mbisi na mai te, nyama na zamba te, kokende na bilanga te, koteka te, kosomba te, ezalaki reservé mpona nzambi Pongotolendo uta motindo ya kokende na biso bayindo. Na mokolo na lelo ndenge ezalaka uta bakoko na biso tangu nanu wana tobebi te bakoko babungaki nzela te, moto moko te azalaki kopelisa moto mpona kolamba, moto moko te abandaki kosimba kombo mpona kokombola ndako, moto moko te abandaki kosimba savo mpona kosokola basani to mpe bilamba. Pamba te na mokolo lelo ndenge bakoko na biso babatelaka mibeko wana bilei na bango bakolia mokolo na lelo balambi deja mokolo ya ndenge tozobenga lelo mardi balambi deja après babongisi nyonso basani basokoli na butu makambo nyonso babongisi na tongo bazakaka mpona balia bilei ya tongo. Après tata mama bana bango nyonso bakei nesika ya kokumisa nzambi Pongotolendo na kilongo bazalaki kobanda losambo 9h kosisa 18h 18h wana bazongi na bandaku moto moko ta kolobaki na leki nanu kotala moninga to na kepa ndeko to ndeko moko ta koyi kokende pa ya moninga mutu. Donc mokolo wana même basoso o babokolaka basoso banda kobimisa basoso te, même bazalaki kobokola bataba baza kobimisa bataba te, ni bango nyonso ya kokangama po journal lelo ville ezalaki na kimia kaka peut-être bokoyoka bato baza kokumisa nzambi Pongotolendo pe bato bazali koyekola mate ya ndenge nzambi Pongotolendo alingaka. Donc motuya mokolo na lelo boyei ya bamindele kati na mabere na biso mpona kokabula biso na nzambe na biso bazo opportunité ya kozwa bokonzi likolo na biso tokoba besclave na misuni pe na molimo nde kosala ete baye kobungisa bakoko na biso na nzela na biso ya motuya pe bakoko bazalaki kotosa yango bamindele bazalaki koboma bango pe kotinda bakoko na biso na makasi kokende kosambela mokolo ya dimanche wana ezali stand des jours du soleil. Donc ezali mpona kokumisa Satan Lucifer yende aza kumisa ye ezali dimanche parce que journée sacrée mpona biso africain ezali bongo konso tel qu'aujourd'hui ndenge bapesi lelo na français bazobenga ngo mercredi. Donc alors jeudi ezali journée sacrée ya basiatique, vendredi ezali journée sacrée ya barabe et samedi ezali journée sacrée ya bajuif na européen. Mais sikoyo lokola Lucifer asakampara na planète yende bokonzi na bango nde aye kobongisa mokolo ya motu ya kokumisa dimanche. Donc dimanche babengi yango Sunday na anglais, les jours du soleil. Donc yango bosomona bato musu basambela kotala moi do basambela ka le dieu soleil. C'est donc yewana démon. Donc na biso tobungaka kala uta bakoko na biso ngai pe nasambelaka dimanche, ngai pe nateyaka dimanche po nazalaka pasteur, nateyaka pe Yesu tango mvulusi kimbanga bimelaki ngai atikaki ngai na maboko ya communauté moko boye na kati na communauté wana bazalaki na Yesu na kimbanga. Alors bakolakisanga na secrété mais tango yeko belema nde bayeko yebisa ngai batrenga na Bible po Bible nde mutekangi biso bafrikain na boumbu balingaki na ye bango mpona bimisa bana Congo pe Afrika na kati na boumbu ya Bible yangwana bayekolakisanga siko nzela na ndenge sengeli nde ebandaki le 30 juin 2008 nde tofongoli lingomba na kombo na ngai parce que nazalaki kombati après ça na fongoli lingomba na kombo na ngai nde le 4 juillet 2009 bayekolakisanga siko sekele nyonso bafrikain nde batelemisi ngai lakisa pai na bana Congo nyonso pe na bana Afrika normalement mpona kozanga bamoye kokota na bapays mosusu na kati na Afrique yango eza kosangisa biso nini na balangi oyo toza koloba na baafriki awa ekomi différent
donc il y a moins de commis qu'on peut s'habiller sur moi pas mingi. Alors quoi qu'il en soit, lelo ezali mokolo ya motuya ya tata wamba pongotolendo. Au jour d'aujourd'hui, ezali mokolo ya koteka te ya kosala te normalement, mais malheureusement ba o bazana bomengo bazali batu oyo ba tchola nzami pongotolendo. Oyo ba mipesa na machine kisi pe na makambo ya mokili ko komisa ba dieu des étrangers. Bangonde bazana misala tango ke kosala pa na bango sali contrat ozali obligé ya kotosa parce que bangonde mutu baza kosala ke yo zombongo mais quoi qu'il en soit na tango na biso kokoka pe na ba oyo bakondima kotosa mokolo konso en tout cas kozala malam po biso na kisasa wa ba oyo penza bazali ba depte fidèle bango soki azosala take ko luka musala a ko négocier mercredi konso soki ba boyi ko pesa konso ko boya pe contrat donc o bazana bondi makasi baza bongo. Mais bino kuna bozana mboka mindele boza pe kwa paya kuna ezosenga foko luka alors nzamba sunga bino boso makoki bo créer entreprise na bino wana mutako diriger bino te pour le mal ko baza ko diriger bino bozana o boki ko sala te peut-être ça mais boyeba ke atako bozo sala ngo nzambi mpungu aloba déjà utaba koko na biso mokola konso to sala te mais boyeba ke tozo to sa ba patron musunu bazo pesa mbongo mais tozo to sa ba patron ya molimo te baza ko pesa mbongo et c'est ça différence. Matondo mingi ba papa lelo toza MP na ko landela ndenge na école bango na classe ba benga ngo évaluation mais pas ina biso ezali nini tango bozozo mateya kintu adi ezalaka nini parce que tango toza ko pesa mateya comprendre mateya mutu mususu ko yuko silongo na modèle mususu ko zolo modèle mususu ndeko sala ke unité na ezalate kati na biso to bengi kintu adi parce que na kati lisanga ya bolingo esengeli biso nyonso comprendre kamate ya ndenge moko to pratika kangu ndenge moko yango ko sala kitwati pe yango ko tya biso kati na bolingo et compréhension ekotaka parce que bato bazoko yoka mate ya mutu na mutazo pratique na ndenge na ye mutu na mutazo sala ba pratique ya ba pensée na ye ndeza ko sala be compréhension haine jalousie ba dispute et soko kotaka kati na bato alors bongo ko sala te ke lisanga ba bengo lisanga bolingo wane ko sala te ke ba bengo kitwadi pamba te kitwadi ezali bato bazali lolenge moko botala bandeke bango nyonso soki oyo bazali modèle moko batongaka bobele ndako ya ndenge moko baliaka bobele bile ya ndenge moko mais na biso bato tozali lolenge moko mais moto na moto azosala lolenge ne misusu bavie lolenge ya banyama mosusu bavie lolenge ya besek misusu bavie lolenge ya bazoazo. Et c'est ça, moi, tout ça, la question des athées. Mais tellement que qui des autres, batu. Qui est batu? Batu, oyo bazali na comportement, ya bonzambe, ya bomoto. Oyo zali, ya bandekete, ya banyamate, ya basosote. Tellement que on est des humains, biso oyo, na kuna na France, soki botali bote belé, mais botala kore na kati bota combien. Malheureusement, bandeko musu bazaka na France, mais bazana ba province, baza musika, moi, ba poussa les athées, ba misu bazana Belgique, ba misu bazana Allemagne, ba misu bazana na Angleterre, nous sommes na Maroc, nous sommes aux États-Unis, nous sommes na Canada, par-ci par-là, et c'est bango bata ko soka kamateya, tango to sidesi papa lema azu mateya wana atindeli pe bande ko nyonso. Kasi na kitu adi ezosenga biso nyonso to comprendre kamateya ndenge moko. Tambu biso bana kitu adi to kotambusela ndenge nini. Na molato biso batata to ba mama to kolatela ndenge nini. Na coiffure biso batata to ko se coiffer ndenge nini ba mama ba ko se coiffer ndenge nini. Na langage biso batata botala taba sango ezali babenyango religion moko hypocrite na kati na bango nyonso bazalaka lobe moko baza babomi baza bandoki mais bazolo ba ndenge moko basala ma concordance ya lolenge ya doctrine na bango mais siko biso to sala ngote comme hypocrite na hypocrite toko sala yango na lolenge bozambe za kosenga yango na totala ki na mateya nyonso bozali koyoka peut-être papa musoko okansala ndenge ne to mama ko okansala ndenge na ye yango lelo matema lelo epesa mina nga wuta konso tango na tsiko te na pokwa nango kutu to bande ko sona papa lema mbalamo on ese papa va pesa nga comme thème ya konso s'exprimez-vous alors s'exprimez-vous elingi kolobani na kati ya mateya oyo bozwi ne sika oyo yo comprendre bien te to ne sika yo kanisa ko comprendre malamu nde to senga ki papa lema apanza déjà thème wana moto na moto akoma oyo ya comprendre ka te to ana posa yeba pour na confusion ezalate ignorance ezalate biso nyonso to kanisila ndenge moko to zulango lo lenge moko to tambola lo lenge moko to salela lo lenge moko nde yango na babengi kintwati
c'est ça tokoma na bolingo so po bolingo e yaka na bato bazokanisa ndenge moko bazotambola lolenge moko pe bazosalela ndenge moko parce que moko kobeta moninga libaku te moko kosala likambo moninga boyaka te parce que na kati na kintu adi tango boyebi etamboleli moko te akosala erreur. Oui, là où il y a déjà les péléments qui jamais pour mon gounia kochaka mopanga pour batba potana wana bato basoko tambola ndenge moko soka kwei ako comprendre direct que na kwei tango comprendre ko kwei pesa pardon na mutu oyo yo sala kere to kwei sama kina langage mabeto défaut directement ko lala na ngote ke moninga lala na kanda na motema non mais pour na ngai ko tenga kutu sala te e ko tenga kutu sala te ke o sala erreur moko po besa mutu libaku yangwana omoni na temwe utai koleka kuna balobi imbécile parle d'abord et passe à suite. Message pense d'abord et parle à suite. Donc mutu oya sosolaka te alobaka liboso ayeko kanisa sima ke nasala kere na malopa na lobaki muninga mabe. Alors mutu asosolaka mutu na mayele avant balikambu akanisa kana. Est-ce que oye ko pesa ndeko nanga passe? Est-ce que oye ko kwesa ndeko nanga? Est-ce que ko tchabiso na bokaboni? Yango wana. Donc et pas na biso il faut tozala na bolingo ya kokoka. Tozala na bondeko. Oyo nyonso azali na misala moko ya molili. Oh ba peso kindoki. Ba peso kindoki na famille, ba peso kindoki na kilongo te. Mais Allô? Oui, papa tozoka. Allô? Tozoka papa. Matondo mingi, po esala ki ma copine. Ah OK. Alors, soko sana kindoki, osoki kindoki na famille. Osoki ngona lingomba te. Mais kolongwa na koya na lingomba, to yaka pona ko bwaka nyonso oyo ya mabe oyo eboisami na Nzambe, kozwa oyo ya motu ya pe ya malamu oyo elingisami na Nzambe. Alors, tango ndimi kosambela, soko zalaki mutakisi kabwana kisi. Okitoki. Ozali na kindumba kabwana kindumba. Ozali na milangwa kabwana milangwa. Ozali na bakwafu moko to ba comportement moko boye, m'expert. Il faut o kabwana ngo. Ozana caractère moko boye akariatre. Il faut kabwana na yango. Donc il faut to landela oyo tozako izola mateya. Yango biso tokochana misala. Soki yo boy kochana na misala, c'est que na kilongo zako ya et pona koluka lolenge nini okoboma kilongo. Pona koluka lolenge nini okokosa conflit, pona koluka lolenge nini okocha poto kati na batu. Parce que moto oyo ayaka kilongo, ayaka pa yekola. Azui mayele na ye, azui boyebi na ye, atiango mopanzi ayepa yekola. Parce que soko moni koye ozana boyebi, ozana koyekola. Siko okoka, ozana mayele, ozana nguya. Na kilongo sikoyo oyeko sala nini? Seko ye pona oyekola te, mais opanza kilongo. Alors, qui toi dit, ezali esika batu bako se comporter ndenge moko. Ndenge tokozala ndenge moko. Tala mama soka ke iko bota. Soka boti na voix normale, ezala kesengo. Mais soka boti na voix normale, te komi ya kopasula libumu. Et comme un problème, chef de famille kutu soka ma le fatelema. Pourquoi? Moi na ngai ba pasula libumu. Pourquoi? Nies na ngai ba pasula libumu. Mobali pe le fatelema soki aza coupable te. Alors, donc il ezokola kisake lo lenge musu se koti na kati ya mabota ya batu e kopesa kinya te kopesa sengote e mabota ne kokoma limité ke kobota mingi te pondongo zobota na ba césarienne e ko ya passe o monte ko mabe lo lenge boko na kati na kitwadi soki bizali na biso ezali na bokeseni be compréhension be dispute ba haine ba jalousie tout etc. soki tozali na yango kati na kitwadi c'est que tu es ko bebisa kombo ya Nzambe pour mettre ko sans Nzambe zaka ndenge bo uti ko yemba wana ti ko kumi sans Nzambe aussi par notre par les actes, par conduite, caractère, comportement. Donc oye zali digne na misu ya batu ke ko sepeli sans Nzambe yango ndeza ko kumi sans Nzambe parce que ko kumi sans Nzambe ezali te que non ngai fona tongela ye ndako ya 11 niveau 20 niveau po ba kumi sake kuna tongai na kosomba babiloko boye pona pesa Nzambe yoko sala non kokumi Nzambe ezali kotosa mibeko na ye kokumi Nzambe ezali kosala na bolingo kokumi Nzambe ezali kosala misala na ye tango zo sala misala ya Nzambe wana za kokumi Nzambe
tango ozali kotosa mibeko na ye wana oza kokumisa nzambe tango ozali na bolingo vers les autres wana ozali kokumisa nzambe okoki koyemba ogangi otoki bumbongo ekauti me osongi na ndako ozongi na bakaraktere no wana yo mutu amutema mokuse yo mutu olingaka bablaki te yo mutu ya kanda yeba ke kokumisa wana ekobakisila yo pasi kati na bomoi na yo moto oyo akumisaka nzambe il faut azala modèle il faut azala digne il faut azala honnête moto wana nde tanga tosambela nzambe parce que prière ezali mouvement de l'âme tanda à une communication spirituelle avec nzambe mpungu alors pour yo se communiquer na nzambe nzambe lokola azali molimo azali ya kobeba te yo pe faut se conformer na lolenge moko ya kobeba te pour na nzambe bo se communiquer mais yo za ya kobeba yo za na mabe mais na monoko nezo funga banzambe nzambe mpungu mbulusi kimbangu boye nzambe non moto oyo akoyifungula monoko mpona koyembela nzambe azali moto oyo ngisa nzambe mpe liboso ya bandeko ne bato nos actes prêchent plus que nos paroles yo sobo oyaka na kilongo oyaka kosambela nzambe mpungu comportement na yo eza ndenge nini caractère na yo vis-à-vis ya bato lolenge na yo olingi kose faire voir est-ce que yo moto ya ndenge wana ozoya na kilongo après oyembi ogumbami mpe obondeli j'espère que non alors biso tokopusa ne pas ya nzambe mpungu tulendo ndenge tomonani kotosa mokolo yango ndenge mpe molimo na biso ezala tozala na kobeba te tozala na mbindo te po te loyembo na biso eyambamaka epai na bango mpe losambo na biso eyambamaka epai na bango po te tosoka mpe biyano mingi tozali kosambela na lopoto babengo prière inutile sans réponse yo wuti kobondela yo lobi ke natalisi deja nzambe posa na ngai orke pa nzambe ekomi te masumu na yo moko ekangi nzela wana lolenge ya bizali na yo ekangi oza koloba kaka yo moko place ozali soki na salon soki na chambre nzambe aso yo kokutu te azotala okutu te kutu kofungola monoko na yo mpona kobelela ye eza kopesa ye kanda na maye oyo ezalaki kati na yo te ya pasi azongisi yango na kati na nzoto na yo parce que nzambe asengaka bato ya malamu nde bakoka parce que soki bapesi invitation bafeti tolataka bilamba feti ntango komi na porte baoyo bazalaka wana mpona kozwa invitation oyo yo oyeli na feti wana bakotala mpe lolenge na yo olati bilamba feti bazwa invitation bamoni oza serie okoti mais sikoyo bino azokende feti wana na invitation olati elamba epasuka oboyi kositema ndepo kati te ozwi lipapa moko numéro 50 otie na likolo ya droite ya rouge lipapa mosusu babie numéro 20 otie na likolo ya gauche après ntango oke wana ata na invitation na bato baza na bakokama baba moto asali boma koma na lolenge oyo aye parce que okoki na feti te mpo na lolenge na yo ate obeleli bato bakokotisa yo te mpo okoki oye na lolenge ya feti te lolenge na nzambe mpungu yo koyemba yo kobondela eske lolenge na yo peut-être na miso ya bato ozobilakisaka ngai mpenza natosaka mibeko ngai nasalelaka mateya ngai nazali honnête mais en soi de vous nzambe mpungu azoyeba moto na moto alors yo pe moto wana ozoyemba yo pe moto wana ozakokumisa et kopesa mokila molimo kanda yango wana réformez vos voies et vos œuvres cessez de mal faire apprenez que de faire que du bien alors quoi qu'il en